Voilà, kindoki politique à le bandi, mbote partout aux zones en abisso na libanda mboka, tope na kati mboka, na bandi na libanda mboka po ba feedback ezo ya makasi. Merci Nabino, besoin na abisso partout dans le monde, diaspora congolaise, coup de chapeau. On est ensemble quoi. Merci Nabande kwa mboka na biso ya Kinshasa tope na kati ya République démocratique du Congo biskana so bozwami. On est ensemble pour tozala karabino pour non la bino mosala kitoko. Les deux arrivons samedi 24 juillet 2021, on a toujours un cadre à servir bino ndenge bolingaka pour mosala na biso za ko informer bino a na kindoki politique to analyser ka actualité. Tokota ka profondeur ya makamoni ezoleka na mboka topesa rape makanti na biso pour que mboka ekende du boso ndenge tozolinga que to bâtir un Congo nouveau ndenge torobango na hymne national na biso nous préparons tout ça et nous assurerons ta grandeur pour que RDC et Zalamboka ya makasi pe ezwa esika nango ndenge ezali sur le plan géographique et zalape bongo sur le plan mondial tozala batu ya liboso na Afrique tozala batu ya liboso ko représenter Afrique na monde pourquoi pas ko place ya malonga na kati ya mokili et puis lisusu que mboka na biso na kati déjà population et se retrouver le lenge kani ko sala yango na kindoki politique ezaka wana pona kopesa makanisi na bayi obazana pouvoir koyoka bango pe koyoka population to ya toujours accompagner na ba expert to zaka accompagner na ba scientifique to zaka accompagner na ba politique opposition to majorité lelo na cadre kindoki politique ya weekend lelo to yambeli bino bongo monsieur Anisie Loleka azali coordonnateur, il y a des pouvoirs en marche, à ça souci à représenter un plateau qui est politique pour vous mettre ça nae nae longo to sora moi ming na o etali bongo masolo ya mboka na biso ba actualité politique boye ba ko lelo oyo nde séminaire il y a gouvernemental ezala qui lancé un chef de l'état jeudi passé cause à clôturer le lot wapi ba consensus ya malamu yokami pona nini ndenge ko projecter lolenge kaniko kamba RDC pour que mboka na biso ki na liboso bobi que ba gouvernement ça maluko des gouvernement ya ba warrior bato bazo bunda pour que mboka na biso était les malisusu vendredi au etikoleka le 23 juillet 2021 ba ya lisanga ya ba confession religieuse ba sangana ki pona kopesa ya bango na plénière pona kopesa makanisi lolenge kani ba kopona ba o ba kotambisa lisanga ya commission électorale nationale indépendance de CENI et puis batalisa que depuis la semaine prochaine tokoye ba candidat nini baza reteni na makambo ekosalema pour que bazala elle est élu bazala désigné lokola bakokamba seni bakumbela ba élection ya 2023 et lelo eza weekend tozana monsieur mwana mboka Anisie Loleka na plateau na biso monsieur Anisie Loleka mbote na yo mbote mama Naomi bonne santé. Santé zali malamu na ngolu ya tata Nzambe parce que Nzambe nde atonde bolingo atonde na nyonso soki ya batelite wa ko batela ko sa musala punda yango wana vraiment matondo mingi na Nzambe parce que Nzambe nde mutazo batela. Merci beaucoup toza na cadre kindoki politique ya lelo ba ya confession religieuse ba tombola ki mongongo pona ko dénoncer ba menace o bazozwa pona de la part ya ba politique au basu déjà 10 places kasi bazolandela sur 5 places notamment place ya président ya CENI o wapi et ko uta na ba confession religieuse pour que mwana mboka o akobima kuna asala digne fils du pays akokamba makambo kasi leo ba komozo ba menace de la part ya ba politique apparemment ba politique baza toujours na posa okamba nyonso na mboka na biso bon moni likambo na ya CENI wana eza ya ngonde mutu yolinga pesa désordre na mboka yolinga sala désordre ndenge nini aucun pays na monde que CENI ne organisa ka ba élection jamais CENI organisa ba élection te sur le ministère de l'intérieur nde mutu organisa ka ba élection soki otali lelo na France, États-Unis, ba pays nyonso mususu monde, c'est le ministère de l'intérieur nde mutu oyo ayaka ko organiser ba élection. Pona ngana no likambo ya CENI wana, il faut ba effacer yango na kata mboko. Balongola na CENI ba ikapte. Ba pesa charge wana
na ministère ya intérieur. Ministère ya intérieur nde mutu oyo organisaka ba élection. Tomona kaona bamboke belé non. Ozomona. Likambo ya seni oyo vraiment pour na nga vraiment na ko sala vraiment commentaire comme il faut te mais na sengi kaka ba supprimer yango. Ozomona. Ba supprimer seni. Batika ministère intérieur et organisaka ba élection c'est tout. Déjà loi ezala qui promulgué na chef de l'état ezala qui adopté l'Assemblée nationale tozo kende déjà pour que ma ponamie sala ko supprimer les loi wana et sala biso que to kona to ko mana retard wana opé sa raison na ba ya opposition ya la muka o balingi que bazolo bela déjà les cambotali glissement. Non au moins les cambo wana oyo yo toni wana ngana makanisi na ngana lobi boye biso le pouvoir en marche to lobi la meilleure solution lokola likambo wana ya seni esalaka makelele à tout moment ozomona esalaka makelele biso te na ba monde ebele ba pays ya monde seni e organisaka ba élection te ezali ministère ya intérieur ne mutu oyo e organisaka ba élection na France seni ezalaka te na États-Unis seni ezalaka te ministère intérieur ne mutu organisa ba élection mais à chaque pays c'est loi mais yon a bisio attends le président de la République qui a promulgué loi au seni c'est normal mais après 2023 pour moi il faut seni ba écarter on va pas sa charge na ezali pas na ministère intérieur pour organiser ba élection parce que on dit le lieu comme que non confession religieuse bato batinda bato na bango basala boye bazongisa boye makelele ezo salema na mboka ozomona ezo salema ekoko mema mboka na ndenge mo makambo mususu ya pata punya lokola ekomema le mboka na makambo pata punya ministère intérieur nde muto azali organe permanente oyo akoki organiser ba élection histoire wana ya seni après 2023 pour moi ba écarté yango ba longolango loi la ezala esute batika organisaka permanente oyo et organisaka ba élection na monde ezalaka ministère intérieur yende mutaza permanente organiser ba élection la loi ezala qui déjà voté que nous sommes déjà en marche pour que to ke na élection en 2023 donc on est d'accord na bande ko la mko ba bi ke botinda ya bango ba candidater ba candidat na niveau ni ya seni ou bien la présidence na niveau seni mais au moins na minito lokola ministère intérieur ezate pona organiser ba élection mais c'est quoi ça loi ya seni la muka na bato eza oza mutu la muka mutu FCC mutu ya cash mutu union sacrée ozomona botinda bato na bino kuna baza na kati ya bureau ya seni poto boy ke no ekoma ote biso totindaki bato te ya onde tricage salemaki o ya zuite azalaki te boye yende ekokaki te azwa c'est le moment batinda bato na bango na kati ya bureau wana bato pe ya société civile basa nini basala wana mwata bato babaka ono seni ezalaka politique ezalaka politique ezali politique po bato bazo assemblée nationale batindaka wana c'est la politique non balongo la hypothèse na balobaka non c'est la politique non c'est la politique c'est la politique FCC Union Sacrée Lamuka Ensemble Moïse na ba plateforme sous ces ana batinda na société civile na ba confession religieuse na en général parce qu'il y a confession religieuse na ba ya société civile baka bato moko basandeni batinda bato na bango bazana kati ya bureau ya seni poto boy ke lobe sala ono oya bimaki président de la République nde muto a tricher oya sala ki boy a tricher tricage sala maki boy non botinda bato na bino basala na ko ba observateur batalaka so tricage ezali balobi ke tricage ezali soki mabe ezali balobi po tolingi ke nomboke za na kimia tolingi ke mboka ke ndeliboso aliment que moke kende tolingi ba élection crédible transparence démocratique que lelo na 2023 mokonzo akoleka wana po na ngana bi ke kozaka président Félix parce que azali aimé na peuple congolais azali na aimé et pas na Nzambe et pas na Lucifer
na le pouvoir en marche to kopesa pouvoir na 2023 mais on a sengi na bato ya bato nyonso wana batinda bato na baona kati ya bureau ya seni po tango président Félix ako doubler le sous mandat na biso le pouvoir en marche na province ya Équateur ville Mbandaka grande province ya Équateur to kopesa le sous pouvoir to boy que non baloba makambo mbilinga wana tolinyango séminaire Ezo Salema séminaire ya gouvernement le président de la République son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo yenda fongola ki ngo jeudi eleki asengi na baye ya gouvernement balongola oba oyo ezali bongo ba couleur politique na bango pour que mboka na biso ekende liboso bino ba ya union sacrée n'est-ce pas biso bato le pouvoir en marche le pouvoir en marche bien sûr le pouvoir en marche est-ce que une bonne idée ya okende en séminaire na tango pour ko remonter ba qualité to pe ba performance ya équipe gouvernementale ya Samalukonde matondo mingi mama Naomi omoni na mutono otuni na kanisi tango président de la République yaki kopesa introduction na ye na kanisi okinenga lobaki c'est-à-dire ceux qui token bozindo ezali bosa na kati ya gouvernement union sacrée te pona bo travailler pona ba autorité morale na bino te président lobaki yango bien alobi bosa na kati ya gouvernement union sacrée te po bo travailler pona intérêt ba autorité morale ou bien pona ba intérêt ba parti politique na bino te mais président lobaki bosa na pona ko travailler pona intérêt ya peuple congolais président nakanisi sosolo ayabi yango malamu ke bato baza na kati union sacrée bazo travailler mingi pona intérêt ya ba parti politique na bango pona ba intérêt ya ba autorité morale na bango mais ils ne travaillent pas au nom de la population na kotanga ba kombo na bango ngana banga mutu te biso le pouvoir en marche tozali mouvement politique et soutenaka vision ya président président Zali na makanisi kino mboka kende malamu mais il est combattu par les ennemis du pays lokola za combattu pour na ba ennemis ya pays biso le pouvoir ama toko tikate toko dévoiler place Zali ma beto koloba place za malamu tokoloba na kata gouvernement union sacrée oyo na ko biso solo population ezo souffrir makasi c'est-à-dire que gouvernement Samalukonde na ye moko chef du gouvernement Samalukonde jamais population bazali ko se retrouver te maman journaliste lelo population zolela dollar ezo kitate dollar depuis tellement lokwa mupepe na kata lola ekitakate prix ya biloko awa ministre économie awa alobela ki biloko kuita baba na biso wa et pendant le chef du gouvernement que notre biloke dans 48 heures biloke kitite vous imaginez maintenant biloke kitite mai ezo sala kakutu te courant ndenge moko to ya dollar ezo kitate ça montre que non gouvernement Samalukonde ezo sala le côté. Moi, je ne suis pas là pour nakobete la baroka maboko. Non. Gouvernement Samalukonde doit répondre à besoin ya population. Population awa azo vivre na kati ya bonbonne. Non, tout comme biso pe nazo bisa peuple congolais. Nous sommes là pour dénoncer. Prix ya biloko zo kitate pourquoi? Gouvernement Samalukonde balaka biso biloko ko kite zo kitate pourquoi? C'est-à-dire zana bato bazana bazo combattre vision ya président de la République pour population aïe na président de la République balaka kibiso awa babillet avion ezo kita oui ba côté musu tozo mais ezali appliqué qu'est-ce qui bloque le gouvernement Samalukonde aujourd'hui? Quand ces bato ba na kati union sacrée. Les gens qui sont au niveau de l'union sacrée bazo combattre président Félix Tshisekedi pour a reçu un mandat na yepo tant comme aller en 2023. Bon, c'est conformé na idée na été soit il y a hypocrisie. Ezali hypocrisie munene wabi nzembo moko lwambo yemba Mobutu bandoki basilite ngape na bisi président Félix Tshisekedi bandoki basilite na kate ya union sacrée
bazali ebele tokobanga te. Je suis nationaliste, je suis patriote, mboka na ngai ezali Congo, RDC. Dans la globalité, je peux dire RDC c'est mon papa. La capitale de la République démocratique du Congo, c'est ma maman. Tandis que nazalika na mboka moko RDC. Ceux qui m'avaient zali tokobaki mabeza, les lots samaluko de gouvernement ne ont répondu à besoin de la population. Il faut que bango pour les. Hypocrisie aux salles manakate ya union sacrée. Il faut na bisayo. Bayona oya uti na côté ya FCC, oya uti côté ya Lamuka, oya uti na côté ya ensemble à Moïse, oya uti na côté ya Cash. Baye bangunyo so wo, bakuta nyo pina njungu moko, njungu ngone zani. Union sacrée. Mukolo njungu sikonani. Président Félix Tshisekedi ba udie. Ah mukolo njungu ezali président Félix Tshisekedi. Biso ne batotoye OK, ça va. Ba yebo na nini biso zani ba combattre ye pour arrêter na kata mandat. Yango na rebisa na parti au pouvoir IDPS. Ba fungola miso ne lokoyo. Biso toza le pouvoir en marche. Toujours accompagner vision président de la République. Président vision n'est pas bien. Mais bantou baza na kata union sacrée bazo combattre ye makasi pour réussir. Pourtant comme en 2023 au komona sur le to comme en 2023 komona batona baozonga na bangambo na bango. Wa utaki côté FCC azongi. Wa utaki côté Lamuka azongi. Mais récemment wa utaki côté Lamuka azongi. Ozomona bazo combattre président Félix Tshisekedi. Pour na ngai gouvernement Samalukonde ils ont répondre à besoin de la population. Pourquoi? Ça il y a 3 mois. Hein? Presque il y a 3 mois déjà. Pour bâcher chaque gouvernement, na 3 mois. Essaye. Les lots. Na outu que bisoka que non. Biloko babaki ko quitter. Ils ont quitté pourquoi? Bana bazo bloqué. Bato bazo bloqué ça bato FCC na bato Lamuka na bato ensemble ba yena kata union sacrée. Balingi te que non. Population à vivre na condition normale oyo président Félix Tshisekedi azolinga ozomona bazo combattre président Félix Tshisekedi yangwana lokola biso le pouvoir matolinga lokona hypocrisie sans malukonde na gouvernement loko bazo répondre te na besoin population congolaise tozoyo kanate na bango tolingi biloko na te soki te sans malukonde il faut démissionner na gouvernement na ye pour biloko balaka biso 48 ezo kitate pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Bané va bloquer. Le même gouvernement est sali face à Covid-19 et sali face à éruption volcanique, n'est-ce pas là une manière de démontrer efficacité na bango? Tala, maman Naomi. Tu quand on a quoi bisa, les kamba volcan, ezaka gouvernement sama lukonde te. Ezape batebele baki ko aider. Eza batebele o ezaki na bambongo to mona ki ano. Ba gouvernement provincial ya ki peut aider, ba individu peut ba ki ko aider ezaka gouvernement ya sama lukonde te. Mais ngana zoloba population zo souffrir pona nini? Azoli ya malamu te biloko zo kitate. So il faut côté bango sur le plan social, cotation et ça. Ah non, vie sociale vraiment pona ngai pona gouvernement sama lukonde pona o etali vie sociale et l'autre côté on a mnokamboka na ngaba ba zéro. Bazo kokate. C'est-à-dire baza libungu tuli. Libungu tulu anezali po nini? Dollar ezo kitate. Qu'est-ce qui manque justement? Volonté, zate, to vision, bazo landeleza mabe. Yoka na zo bisao. Dollar depuis tellement na 20. Ti le kitakate. Biloko babaki ezo kita. Mais c'est stable. Ezo kitate. Dollar est stable. Est stable. 20 mais c'est stable. Ah. To uta kiwa. To uta na nona ikerke. Ti Kabila na bato nebe ko poussa biso ti na ba 19. Ti président Félix Tshisekedi nande ba combattre beti allez. Et quoi qu'on commence na 20. Dans les autres qui t'étaient pourquoi? Biloko ya collier les autres qui t'étaient pourquoi? Aux hommes, transport les à 500 francs. Les le comme les 1000 francs. Et ça la 1000 francs. Ministre transport musala na ezalaka nini? Aux hommes, et ça n'a pas aspect belé. Ndako lelo l'état va dire que non ezalaka 3 mois. Mais ça n'a pas tombé sur lelo bazo fouti ça lelo 10 mois. 2 mois, bah 8 mois. C'est-à-dire que non. Mais l'État a mis beko l'application mis beko on est causé problème. Mais tant que bato azo tchangwa vergete, bazo respecter il faut qu'on sanctionne bango. Na personne ya makambo ya transport.
gouvernement ça malukone ministre il y a transport voie de communication transport et à la 500 francs les lois à combien 1000 francs bato bazo souffrir belé ce qu'on nous sont les na mutu nani ils ont na mutu le président de la République Zando awa depuis Kangama awa que non Zando fait bonga jusqu'à maintenant Zando musala mo ils ont salemati nous sont les années bato na bolinga que non population finga président de la République ce qu'on peut surtout comprendre que non président de la République a zali na vision malamu mais banto bazana kate union sacré bazo soutenir vision na été c'est-à-dire bazali bato oyo epa na biso babi na munoko mboka mpo akola akoveva ezo lakisani poko azo soyo mafula nde bato bazala kate union sacré baolakisa ka balingi président nous t'aimons tolingi yo mais na mitema balingi ete soki balingaki vision président de la République ezala na récite à 5 sur 5 mais président de la République ainga loba makamba otoloba te na séminaire wana oyoka discours lobaki boza awa pona ko servir te autorité morale na bino mais boza wana pona ko servir population soki président lobi yango bongo alobi yango pamba te c'est-à-dire à comprendre pas sosoli malamu ke bato yo bazo sunganga te bazo sungande ba autorité morale na bango population azo souffrir nga nazo beloko je ne peux pas avoir peur c'est mon pays population azo nyokwama ozomona population azo nyokwama malgré bonne volonté malgré vision malgré union sacrée tout ça mais population azo koba konyokama parce que bato bazana union sacrée baye te pona ko soutenir vision président mais bayende ko tondisa mabumu na bango mpe baye ko soutenir ba autorité morale na bango solution ko zani na minute solution na minute yo o ngai à ma qualité de coordonnateur national il y a le pouvoir en marche solution za ka moko o kenga na ko proposer sanction kaka c'est-à-dire aux alliés ministres aux un ministère quelconque que aux alliés correspondre à besoin population aux hommes il faut pas sanctionner yo c'est-à-dire aux un ministre à transport pourquoi transport et la 500 fois ils ont mataka toujours 1000 francs 2500 loko zone nga ko maîtriser côté on a été sanction faut landa yo aux un ministre économie biloko zo kitate aux ça l'effort mon côté sanction il faut landa yo aux alliés ministres par exemple il y a bon tokozwa mine n'est-ce pas ministre il y a agriculture mais tout mon agriculture zo sala musala mon côté mboka na biso ezali na bilanga bisike beleki non bato ko vivre malamu toli ya biloko mboka yo musala na yo cahier de charge na yo ministre ya agriculture za nini musana ezani télévision ministre pays ya agriculture ozomona soki oza ministère quelconque na kata ministère na yo ozali ko exercer yango malamu te tuna ke ya ko démissionner soki bamoni ke non amoni ke mo démissionner za te po ba ministre ba ka soni ba musala bangeza ka bali ya kambong moi je propose meilleure solution là soki ministre aosa musala na été na ministère na quelconque il faut pas sanctionner c'est la meilleure solution wana siko ba mususu na taba mona ke non muninga nga za sanctionner bango be basani babanda siko ko banga voilà c'est ça tolobela front civil contre le glissement oyo mwana mboka honorable de lycée sanga peshi makanisi na ye azomona musika alobi que asali ba idée oyo apesi pour que batelemela déjà kotelemela déjà glissement azali ko rapprocher petit à petit vers nangambo ya le président ya SID Martin Fayulu Madidi yo likanisi wana lecture na yo par rapport à dossier anezani. Bon, ndeko sesanga asala analyse na ye bon ezali opinion na ye na ko boya yango te bon moni mutu na mutu azaka na makanisi na ye na ya mabe na ya malamu mutu na mutu pe azaka na vision na ye makambo ya lobi wana etali ye bon wana etali nga te mais nga na mona glissement ozala te élection ekosalema na 2023 sur le plan technique c'est possible élection osalema
Parce que dès la constitution, le binabiso bon, non? 5 ans. Tous ans en 2021. Et tu as une année n'andambo, non? Alors que le bureau a signé une vendité, tu habites aucun recensement, tu aucun au fait, qu'est-ce qui va se passer? Budget na côté élection na vendité, vous croyez que dans une année et demie, tout ça est à cause de la pré-budget? Tu as en 2021, tu continues en 2022, tu commis peut-être le 1er janvier 2023, tu commis dans c'est possible. C'est glissement et au salle maté. Élection ezali en 2023. Nasina ebisa ko déjà awana etandu ke awandengo benganga na bike non. Élection ezali en 2023. C'est-à-dire batuba se préparer en 2023 élection ezali. Et non naté candidat oya ko battre Félix Tshisekedi en 2023 zati. Muto battre Félix Tshisekedi en 2023 sauf le Dieu créateur. Mais candidat mon côté oyazana pour na minute oya ko battre le Félix Tshisekedi. Une chose et son contraire autre que la qui noir sur blanc que bilan bon ça déjà bilan il y a gouvernement on a président ça déjà négatif parce que peuple s'est retrouvé mais comment est-ce que boza parce que boza confirmer qu'il y a gouvernement ça malukonde mais ça chapeauté na président de la République mais yeba yango gouvernement ça malukonde ezaka eza batokaka oya président so yokana biso moi na gouvernement oyo hein ce qui président de la République a reçu un gouvernement oyo na mandat na ye ezali faute na été c'est-à-dire ça faute il y a 5 regroupements 5 partis politiques on otangelo lelo na otangelo 1 ce qui président de la République a échoué na mandat na ye eza faute numéro 1 il y a FCC pour bango bato azaki majorité na kata parlement pe na kata gouvernement na 2 ans au tout ko perdre mais c'est ça kenda kala papa ko compter na 2 ans na c'est ça 2019 à 2021 basali 2 ans asali 2 ans FCC azaki majorité na parlement pe na kata gouvernement yeba ko pesa bilan na ye ozomona tolongwana cash akopesa pe bilan na ye dans UDPS INC. Oui, bah copé ça peut bilan na bango. Aujourd'hui ensemble ya Moïse na gouvernement union sacré ba copé ça peut bilan na bango. Aujourd'hui Lamuka, c'est-à-dire Jean-Pierre Mbemba, hein, MLC, n'est-ce pas? Ensemble ya Moïse, Lamuka ya Lamuka za bango nyoso. Ozomona attendre ko na ngai vient na ngai matefa la kota ki na été opposant ya makasi wana vraiment mutazo des présidents qui travaillent malam. Voilà. MLC. Yeba kopé sa bilan na ye. Ensemble à Moïse. Et kopé sa pe bilan na ye. AFDC a bâti Lukwebo. Et kopé sa pe bilan na ye. YDPS. Et kopé sa pe bilan na ye. La Kuisu Mwabilu. A kopé sa pe bilan na ye. Ezaka président et mon côté. Bango bato bazana na 4. Bon, raison pour l'accompagner peuple en bateau parce que vous direz toujours que c'était eux. Non, non. Oui. Il faut qu'on le sincère. Moi, je ne suis pas de l'IDPS. Je suis du pouvoir en marche, c'est-à-dire LPM en sigle. Le pouvoir en marche. C'est-à-dire que nous sommes soutenus vision président. Tout le monde est dans la musique, tout le monde est déjà dans la musique. Ce qui président a échoué. C'est-à-dire, faut que vous ayez FCC, faut que vous ayez cash. Faut que vous ayez ensemble à Moïse, faut que vous ayez MLC, faut que vous ayez Puisse Mobile, et que vous ayez AFDCP, il y a Bati Lukwebo. Ozomona, Bango Baye Bango Nyonso wana. Bango pe ba pesa, bilan na bango. Ce qui mboke réussi, c'est-à-dire baton Nyonso 5, ba réussi na mandat na bango. Ce qui mboke échoué, ça faute à président, ça faute à bateau, ba ya ko accompagner vision président de la République. Mais pour nous corriger ce qu'on président 100%, to corriger ce qu'on bien en 2023. Tant que sont le pouvoir en marche, dans la grande province de l'Équateur, to couper sa présence Félix Tshisekedi du pouvoir en 2023, beaucoup moins. Le pouvoir m'a to couper sa président Félix Tshisekedi du pouvoir en 2023, la grande province de l'Équateur, to couper sa présence Félix Tshisekedi du pouvoir en 2023, majorité dans le Parlement, majorité dans le gouvernement.
okomona ndenge mboka kotambola sikoyo malamu okomona sikoyo biloko très positif. Très bien. Toujours petit à petit vers la fin, c'est vraiment lentement mais c'est vraiment toujours quoi il y a déjà na suka émission à biso alelo ndungu na kati ya union sacrée ensemble pour la République ya Moïse Katumbi balakisi clairement que soki loi ou ezali proposition de loi il y a ancien président ancien candidat présidentiel il y a 2018 ce qui est kotika kana examen na Assemblée nationale bango balongwe na bango loi nini sacrée loi ya congolité tokana bisayo il faut pas dire ou il faut plus maintenant prononcer terme oya congolité. Congolité ça n'existe pas. Ce qui existe c'est la souveraineté de la RDC. Congolité ça n'existe pas. Il faut peuple congolais balongole lokona na mituna bango que non congolité non ça n'existe pas. Ce qui existe c'est la souveraineté de la RDC. Bon, ça d'accord, nanga que mon amboka Noël Tchani a proposé qui loi na eko senga que ba verrouiller institution président de la République et la kaka de père et de mère congolais ou ya combriguer. Matondo mingi faut que la moi minute na expliquer pour na beke toke na suka. Après na kozelo elo comme chose. Congolité peuple congolais a longola terme na congolité na mutu na ye. Batia souveraineté de la RDC. Omoni mboka na mboka ezalaka na ba loi nango pe ezalaka na ba limiti nango. Souveraineté de la RDC proposition oyo ndeko tchana sala ki ezaki déposé par ndeko na ngai Nsingi Pululu. Eza mabete ezali bien pona ko protéger mboka parce que mboka infiltré akokozala président de la République té être 50% congolais 50% ailleurs ils ont infiltré. Zela nazo ebisayo zela tozo kende. Mais biso so ba congolais. Zela malam. Tozo kende. Omoni lelo souveraineté RDC photo batela yango malam, c'est très important. Lelo oyaza 100% congolais. N'est-ce pas? Na lobi te que non muto za 100% congolais ata ozam au détourna comme président de la République non okoko koma te to komona pensée na yo oye na yo vision na yo oye nango pona RDC ozomona loko za 100% congolais oye obi ko za candidat de la République que lobi oza la lobi président na RDC total vision na yo so eza malamu to moni to pesi yo nzelo comme président de la République le pouvoir en marche LPM tokopesa ordre na ba militant nyoso ya RDC ya le pouvoir en marche ba voter président quelconque pour azala président pour ayeba ko memamboka na nzela malamu lelo soke lelo na Belgique webi Vincent compagnie papa na ye azanani azali bourgmestre na commune moko quelconque na kati ya capitale ya Belgique azali congolais hein? Mais kuna za bourgmestre mais jamais koki kozala premier ministre kuna na Belgique akoki jamais kozala ministre affaires étrangères akoki jamais kozala ministre intérieur jamais ou ministre défense jamais o soko zali 100% belgité okoki soko za 100% belgité hein jamais koki kozala ministre affaires étrangères ou premier ministre ou bien ministre intérieur ou bien ministre défense jamais. Mais avec le contexte congolais, sur le plan contexte. Yoka, n'a pas ce exemple quand il y a papa, il y a Vincent compagnie. C'est-à-dire dans un bourgmestre, on a na commune quelconque qui na capitale à Belgique, jamais Moukoloma Kakoy Kozala, premier ministre ou bien ministre affaires étrangères, jamais parce que Azali 100% belgité. Voilà, il faut pas retenir. Il faut pas retenir. Aucun Israël, ceux qui osali 100% juifité, aucun quoi si met poste clé à Mboka te, ba poste clé à Mboka Israël les années. Premier ministre, président de la République, ministre intérieur, ministre de défense, ministre affaires étrangères, jamais qu'on soit ba poste wana, ba kopé sa yo te, ceux qui osali 100% belge, 100% juifité. Il faut peuple congolais ba yebayango. Loi eza mabete eza malamu. Proposition eza malamu pour protéger mboka. Loi on a eza malamu. Lokola
pour combattre la souveraineté il y a RDC. Que penses-tu? Oui. Pour combattre la souveraineté RDC, ce qu'on a 100% congolais, au coquille jamais qu'on a la président de la République, au coquille qu'on a la premier ministre, au coquille qu'on a la ministre affaires étrangères, premier ministre, ministre de la défense, ministre intérieur, ba poste clé, ba coquille qu'on peut ça yo. Pourquoi tokobanga lelo okotisa lelo banguna lelo na mboka? Parce que muto aza 100% congolais, ce qui lelo ba pesi poste clé ya mboka. Avez-vous de preuves que Oaza 100% congolais au Bundela Mboka par rapport à Yamoutoaza 50% congolais et que dirons-nous de Mamadou Ndala ou Akoufa pour na paix sur la Mboka? Na comprends aussi quoi exemple. Ambassadeur à Rwanda Oaza Aza 50% non? Rwandais, oui bien. Il a démenti. Hein? Il a démenti. Ok, merci beaucoup. Ata démenti. Problème n'a pas été bon, disons. Oyazali 50% rwandais, 50% angolais ou français, mais Azali 50% congolais, n'est-ce pas? Vous imaginez l'élo. Yo, maman naza congolaise, papa naza Rwanda, aza rwandais, ou bien aza burundais. Ba yebi sur l'élo que non, oza par exemple ministre intérieur. Ministre intérieur que non, conflit eza RDC na Uganda. Mais papa naza aza ougandais. Est-ce que okosa musa malam olobambi baba ndeko na ngape koto pe bandeko na ngai ozoluka calme kota non. Mais si ça demande d'attaquer, il faut qu'on attaque, il faut défendre territoire RDC. Les andeng mo pena mutoaza de père de mère congolais mabali moi si azali banda ko bombarder pe belle famille na été c'est la même chose. Ya on a vu sur boye hein maman Naomi. Au moins le lokwana pour na ko silisa ba mécanisme nyoso za ba infiltrer son mboka hein oza 50% ozali ndeko na biso congolais mais na ba poste clé ya mboka okoki jamais ko assumer yango. Est-ce que tout le monde a été créé pour na Azaka président de la République, Azaka premier ministre, ou bien Azaka ministre intérieur, ou bien ministre de la Défense, ou bien ministre des Affaires étrangères? Jamais. Mais la démocratie demande à tout le monde d'avoir d'ambition. Mais pour ce clé, Azali 50% quelconque. On peut un exemple, Mamadou Ndala. Hein? Il était colonel, non? Mais il faut y avoir. Mais ce qui est là, n'a pas loi ou ezalaka. Hein? Il faut qu'il y ait yango. Pour la ministre, il y a ministre de la Défense. À quoi que ça la tête. Et ça n'a pas limite, monsieur Zalaka. N'oubliez pas. Pendant qu'on comme général d'état-major, il faut à la 100% congolais. N'oubliez pas, on ne peut pas donner général d'état-major à la 50% par exemple angolais ou bien congolais. Non. Il faut à la 100% congolais pour pas faire ça au poste clé. Prenez exemple, Batolero, Bazobete la Kantangwa. Bazobeta ka milolo, makambo kaka ya souveraineté mboka, makambo président bazoloba. Mais makambo banque centrale, balobani. Il faut autant makambo banque centrale oya biso ya Congo. Balobani. Pose à la gouverner ya banque centrale du Congo. Il faut à la 100% congolais, c'est-à-dire maman à la congolaise, papa pas à la congolaise. Mais pour la nini babanda kolobela ngote. Mais loko ya kala bande kolobela ngote babeta ngokara. Mais kaka oyo ya souveraineté mboka que no babi que no ba pose clé bakoko pesa ngote na muto azali 50% mabeni ezali. Okoza 50% zala no ministre de santé, zala ministre agriculture, zala ministre environnement, ya numérique mabezate. Mais pose à la ministre na ba poste clé ya mboka jamais n'a pas ce exemple lelo moto oya botami na États-Unis loi ya États-Unis lobini ce que botami kaka na sol américain ozali américain ezana candidat moko na otu ko bosana kombo na abotama na Pérou hein aza américain abotama na Pérou hein mais aza américain maman na ye aza américain tata na aza américain maman na américaine papa na aza américain. Mais tant que kotia candidature ba rejeter yango pourquoi parce que abota matena États-Unis d'Amérique abota matena kati ya sol américaine c'est ça mboka na mboka za kana balwa nango mais loko nga na osenga
Est-ce que c'est opportun il y a c'est très important. C'est très important. Mboka na mboka ezaka na loi nango. Et codifié té. Et yende codifié té. Au moins lokwana loi ne salemité pona ndeko quelconque. Non non, et salemité pona mutu moko. Non non. Et salemi pona biso nyoso ba congolais. N'est-ce pas? Et salemité pona président Félix Tshisekedi et ça limité pour le président nani président national il y a MLC Jean-Pierre Mbemba ou bien président national il y a SD honorable Martin Fayulu ou bien ça limité pour ndekonanga ya ensemble Moïse Katumbi et ça limité pour na congolais nyoso celui qui se sent piqué il connaît la cause lokola ngai oyo na lingi mboka na ngai hein. Ouais, ça 100% congolais. Ayeba, Kosanine. À côté de Kandati, bako voter. Mais ce qu'on a 100% congolais, mais pas 100% congolais dans les bêtises. Mais ce 100% congolais, mais dans les normes. N'est-ce pas? Donc, ça, la population, c'est là-bas voter. Le quoi le pouvoir en marche? Le quoi le pouvoir en marche? Donc, ça, président Félix Tshisekedi du pouvoir en 2018. Ndenge moko pe tokopesa na 2023 ndenge moko pe oya koya wana tokopesa mot d'ordre que non bo voter mais l'on est salemi pona mutu moko te ozomona. Merci émission na biso ekomi na suka kindo politique ya lelo ekomi vraiment na suka na opesa ota opesa mot de la fin na yo pour to conclure directement émission ya moko na yo. Bon likambo ngana ko koloba ngo ya suka awa na sengi vraiment na peuple congolais nyoso ba fungola miso peuple congolais fungola miso biso le pouvoir en marche tolobaka vérité pe nazo ebisa na parti au pouvoir IDPS a fungola miso. Pourquoi? Soki bato ba ebité nazo dévoiler pe nazo bato obanga te yoka PPRD INC SID ensemble ya Moïse basi basangani bakomi mutu moko ba parti on atangi wana c'est-à-dire PPRD ensemble ya Moïse INC na SID basangani bakomi liboke moko mission na bango eza nini 2023 mission eza nini ba combattre président Félix Tshisekedi abima lisusu président de la République qui était en 2023. Ozomona, on a premier aspect. Deuxième aspect, bazo combattre abima na majorité tena majorité parlementaire tena 2023. Loko la biso le pouvoir en marche, to yebi déjà makambo wana. Tozo ebisa na parti au pouvoir IDPS afungola miso. Afungola miso pourquoi? Le président de la République à quoi qu'on soit pouvoir le long en 2023 biso le pouvoir ma tokopé ça y. Mais attention eza na carte moko eza caché na ba parti na tangi wana lelo bakoyeba que notre président Félix Tshisekedi akobima président de la République na 2023 mais bakoyeba casser siko président lisusu pona nini ba casser na côté ni côté ya majorité à parlement kema na 2023 tokoya kozonga lisusu na pouvoir ya coalition. C'est possible pouvoir ya coalition zonga isusu. Ce qui dépasse ça li vraiment fungoli misote na likambo nga na zoloba. Ce qui dépasse fungoli misote to kozonga su na pouvoir ya coalition. Ezaki lo basuka. Zela non yoka pardon. Pour to zonga te na pouvoir coalition na sengi na parti pouvoir IDPS. IDPS eza na ba mouvement o eza makasi lokola le pouvoir en marche. Et ça, le mouvement Bello ont soutenu vision président de la République. Pour le président de la République, il y a la majorité dans le Parlement en 2023. Et ça, possible qu'on soutienne le mouvement, l'association, ils ont soutenu le président, va transformer en parti politique, c'est-à-dire tiens vraiment mbongo en jeu dans ma cambo élection, ma cambo kindeko salakate. Tiens mbongo en jeu, c'est-à-dire IDPS. Parti au pouvoir, il faut tirer la vie sur le pouvoir à marche. Mbongo, na ba mouvement moussona, bâtir la bango paquet mbongo. Toko se transformer en parti politique. To sale alien IDPS. To sale alien IDPS. Monsieur Zanini,
soutenir le président de la République en 2023, combattre campagne pour le président de la République, l'Équateur et Mobimba, pour biso le pouvoir en marche, tokangi déjà plus de 5 provinces. Tous en Équateur, tous en la grande province d'Équateur, grande province orientale, na Bandundu, na Grand Kivu, tous en l'Issoussou na Congo central. C'est-à-dire tous en malem. Le mouvement se transformé en parti politique. Parti au pouvoir et tiembon wangé. Tout se transformé, financer le mouvement et se transformé en parti politique. Tout ça, le regroupement politique. Mission na biso kozanini ko soutenir le président de la République, ko les campagnes, ko pèse majorité dans le Parlement en 2023. Pour nini aza na majorité maman na omioka. Aza na majorité. Ozomona aza na majorité en 2023. Les gens sont dans la majorité en 2023 yemoko. Ba makambo abuso ba oyo zo salema ezate makambo ya bloc et cause lisusu te mais soki IDPS a financé ba mouvement te ba association te to se transformer en parti politique te poto kende to soutenir président de la République et cause lelo lisusu passe mingi pour na président aza na majorité en 2023. On a tout quoi pour na pouvoir kaka ya coalition. Merci beaucoup. Na pouvoir ya coalition comme on a que président kozaka président de la République mais kozanga sikoli susu majorité na parlement on les a sikoyo kanti oyo PPRD INC SID na ensemble bazo beta déjà calcul que non ba bloquer président azanga majorité na parlement pour tous on a pouvoir ya pouvoir ni en tout cas pouvoir ya coalition en tout cas vous avez casse photo ko indexer bato ça vraiment émission on a vu sur le pouvoir amatolobi boye IDPS afungola miso ba autorité IDPS ba fungola miso ba tia ba moyen jeu élection zoya ba tia moyen jeu le pouvoir amas toza prêt émission na ba mouvement mususu ba tia mbongo to kita sitere to sala propagande pour le président pour to pesa majorité na parlement pour to zongisa lisusu na pouvoir na 2023 émission qui politique ya lelo esili donc bino alors olebo kanisa social la population bino bo kanisa élection 2023 mais non gouvernement ya union sacrée n'est-ce pas élection 2023 pour le président aza na majorité ya yemoko IDPS partout pour il faut à soutenir le mouvement de l'association se transformer en parti politique quitter si terrain sali propagande pour le président pour faire sa président majorité dans le parlement ce qui IDPS à ça le loko anaté loko la mission ya PPRD INC ensemble à Moïse na SID bazobeta de carte nini ba bloquer président avec son majorité na 2023 pour tous on a pouvoir ya coalition on a su quoi cause à la mabe yango biso le pouvoir on dénoncer yango déjà bien avant to yebisi na pacto pouvoir que non batia makambo Angers pour la président to pesa majorité population exact témoin et yo kinyon na bossa ni pété province Équateur tozali na insécurité ministre intérieur nazo bisala ministre intérieur oui bisa ministre intérieur et biso sili vila mandaka to comme insécurité tikana des années comme insécurité va trouver solution émission ozonga mbala sima ndeko aniselo leka merci na ndengo ya mloki na mituna na biso kozonga mbala sima pona koloba o nini ozokanisa IDPS et ko sala obino bozokanisa population nde akojuger na 2023 nini ko salema kindoki politique alelo esili tokutani prochainement pour une édition mosusu na toujours tout le monde ignorance pe tout le mboka na biso to za ba patriote ya solo po mboka na biso ezaka moko démocratique du Congo to tikala kimia na bota na bino pe bon week-end biscan